président de l'Assemblée provinciale, il y a porte-parole, il y a malamu mto expliquer mambo ngobila. Mto inventer ngobila. Mambo itali bila ngobila. C'est le président de l'Assemblée provinciale. Je ne sais pas où voir là où il pouvait commencer. Il y a un problème entre Bango et Bango, tout ça. Non. Parce que c'est les vrais communicateurs de Ngobila, le pasteur Godempoy. Pardon, vous dites? Le pasteur Godempoy, le vrai communicateur de Gentini Ngobila Mbaka. Parce que j'ai compris ce qui se passe ici dans la rond-point Willeri. Et ça, c'est que j'ai compris ça pour être défini. Non. Il y a la continuité de l'État. Au moment où le gouverneur était en suspension, la continuité de l'État continue. Au Kolobananga, il était que ce qu'il est là. Non, et ça n'est pas chose dans ma commission. Pourquoi pas communiquer pour le parc Maman Marthe, Kassal? Balobi, gouverneur a dit qu'on communiquait. Alors qu'on communiquait, c'est Bélis qui l'aidait. Les lots, comment le bas? Tout n'est pas colo, papa. Intervention à gouverneur. Pas interview. Tout balobi avant, bah, il que tous na gouverneur. Est-ce que le gouverneur a commis politicien le Londres Belize à un hôtel de ville au cours de la charge de communication? Mais n'est-il pas bien Boli, il y a Belize et Karatan Wake. Ah bien. Ma camba Belize c'est depuis longtemps. Et puis, Mouta à Longo il était moi Kimaki. Ah non, mais bon, il est moi d'abord à Kimaki. Pourquoi? Parce que à Monique a sali déjà ma bébé les qui. Bato bandolo bakingobila yi bakambongo hôtel de Vitala, hôtel de Villa pour bimisa mbongo et a facilité. Nani jila lingeta chaba inspecteur on eza ata po bimisa mbongo ya stylo. Eza chema mulai ya kosakanate. Donc veut dire que bato bazolo bake ba yi bambongo nani ngobila yi bimbongo hôtel de ville quoi que ce soit. Yaka bato mtema po IG fasali contrôle atikali ko zwangobila na maguite. Cour des comptes et sali contrôle na bango ngoblé dans les bons. Mais bandokit bakadi mpemba nde basekuisi kimbuta parce que muto aza normal a regretter kimbuta na ville ya Kinshasa te muto atikeli biso Kinshasa solo muto atikeli biso Kinshasa nzele ezate éclairage ezate nde muto kolela yo est-ce que Kinshasa sur le sili ezate donc ah tu comprends que Ngobila gouverneur hein Ngobila sa gouverneur azongi pena ya kitine Ngobila Zongi, ça je remercie d'abord le président de la République pour la implication pour dire le tas des droits et aussi je remercie le vice-premier ministre Peter Kazadi pour l'esprit managérial naïe. Nandinga Longoli suspension qui a été signée par son vice. En tout cas, merci à lui, que Dieu le bénisse parce qu'il n'a que dit le droit. Zongi, ça c'est une justice. Parce que ce monde a tant malo bakomi na kati on senti que aza mutu ya kimia. Batika ko eloko moko ezate. Et puis entre Ngobila na Kazadi, VPM, il y a pas de guerre. Eloko ezate. Il y a rien. Bakuta na kabaso la kabalia ka place moko bolanda. Mais bien sûr, je crois que c'est le petit du gouffre. Na godem poipe. Olinga kutanga komba Godempoy poil. Na bien. A mwana nzambe Ngobila na problème na ete. Bo yoka de Ngobila leki na teva bando finga Godempoy. Ba postila qui te pas comme ba ministre. Ils ont postulé pour siéger dans le parlement. Qu'on se le dise. Biba biso to tangi banchik. To postila qui na biso te boko zata biso bono biso ministre ba mandaté muto atikal député atikala député. Et batu oyo pe en tout cas bon mon nga mabete ba postilaki ba bimité lokola bozaki na besoin de servir mboka papa Tshisekedi tinda bango na service national ba kende kuna ba kende kosala musala pona kosala ke social mboka na biso ezala bien ba mususu ba ko ba buer ba banda ko kosala tebe ba kuluna te baza kamba baza ba kuluna te baza ba congolais oyo ba bongwani voilà lokola ba o ba bimite baza ki pe na besoin ko servir mboka na biso ba kende pe na service national pona ko servir mboka na biso ba mususu pe ba kota na ba service ya ke buer ya kini bopeto ya ko kire ba caniveau ya ko kombola ba makadam na biso eza salité o eza ke place eza ko kombola te ba komboli vous voyez donc c'est à dire que eza pe musala po bazaki na besoin konza ya ko kende ko défendre population pe ko sala pona mboka na biso mbote neno bandeko balandi ya correcteur news TV Rachula Caramel to kutena bino lisusu mokolo ya lelo toyebi to kobeta penza masolo ya mboka na biso na bino toyebi que après
masolo ya seni toyokaki bongo balongolaki ba gouverneur 4 mobimba Tanganyika, Kasai, Chwapa pe Kinshasa. Kasi oyo ezali kosala pasi oyo ezoningisa penda Kinshasa to pe Congo e ali bongo bolongolisi ya mwana mboka gouverneur Gentili Ngobila Mbaka. Toyebi te soki tobenga ngo film, soki tobenga ngo théâtre, toyebi te jusque là to comprendre ce loté. Mwana mboka Ngobila azui vidéo balaxi nga zo kota na bureau sali aza gouverneur. To la mukalobi na tongo aza sous gouverneur te. Moto a remplacé Jekoko Mulumba. AI. To vanda ici to lota to la mukana tongo Ngobila zongi gouverneur de la ville finalement. Tento yeba qu'est-ce qui se passe au fait? Alors comme to lo baraka to ali wana pona relaxa penza pe ko yeba ya solo nini ali koleka nini ali ko salama. Yango to benga pona bino mona mboka Ozengolo oyo babenga ka le cadet des journalistes ye azali bongo moko ya balobeli na kati ya masolo etali bongo gouverneur de la ville Gentili Ngobila Mbaka oyo lelo azali bongo réhabilité na ine to ko développer penza masolo yango en long et en large to yebi ke mituni ali ebele bato bakoloba mingi botindi ba message ko ka koyeba Ngobila zana nya uta wapi abimeli wapi biso to ko répondre te moto ko pesa biano na ba question na ezali bongo mwana mboka Ozengolo oyo na pesi déjà Mbote Ozengolo le cadet de tous les journalistes Mbote na maman Rachel Mbote na bande kwa swazi kolanda biso meilleur vœu bonne année 2024 bisika bazon. Ozengolo le cadet des journalistes ça veut dire ozali mopandi sango kasi mopandi sango azalaka moto azalaka soki amoni pende esika mbilinga ezali ayena polele na poisa nyonso alobi amoni pe esika eko simba te alo esika pe eko simba eko loba kasi balobi réseaux sociaux ese yindaki Ozengolo tiki batu kimia te ngonga nyonso kotinda ba message ngonga nyonso koloba to comprendre susu Ozengolo te batubio tonga ya Ngobila to eza venin to eza vaccin to zali loko ni po tozo yeba susu te Ozengolo to lobaka to longola to tia Ngobila. Ngobila c'est un autre père pour moi azali papa nanga adoptif. Alors na Ngobila nazali ko sala musala na yelo la moi naza ko sala musala ya tata na ye. Ce n'est que normal à tobenga Ozengobila, à tobenga Ozengolo. Ce n'est que la même chose parce que je ne regrette pas d'avoir un autre père comme Ngobila. Ozengolo journaliste, qu'est-ce qui t'a poussé à être près de Ngobila? Parce que jusque là, Marambo yo tinde la rabat na ba réseau. Tout le monde en place de Bissi Mabé Ngobila te. Pour toi, étant que fils ya Ngobila, Ngobila est saint. Pourtant dans la ville, on sait que Ngobila a beaucoup failli. Beaucoup failli. Ah, si vous avez un gamba batal, mali kundute. Dire que Ngobila a beaucoup failli, c'est. Wana ndeza kolobama. Awa to yende po éclaircir biso. Peut-être aux angamba batal kundute. Dire que Ngobila a beaucoup failli, c'est faux. Dire que Ngobila n'a pas de défaut, c'est faux. Pour yemo kutu yesu tango na seo ya lobi. Aussi longtemps na nzoto o ya bomoto. Nazali moto ya masumu. Nazali pe na ba défaut. Bongo yemo na Ngobila mtazali mwana moto. Donc, veut dire que Ngobila a défaut, mais Koloba Ngobila réussir à faillir Eza Kindoki, Eza Kimute Mamabe, Eza Kili Kundu, Eza Nabenga Kadiosha, Kadiampemba. Donc, faut oser Kadiampemba pour le bac Ngobila a réussi à la ville de Kinshasa. Parce que Ngobila est l'unique gouverneur depuis Kinshasa, depuis l'époque belge jusqu'à ce jour. Oya tongi même 3 km en zela pe à Silisi yango. Ngobila est l'unique gouverneur oyo depuis Zando oyo tirala na époque à Mobutu ya ba belge oyo le loi européen sa biso Zando moderne sous la vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que nyonso Ngobila ali ko sala ngote parce que azali gouverner ma ko sala ngote kolanda mibeko tope vision ya mokonzi ya mboka Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi oyo azali wana pour le peuple d'abord. Alors Gentili Ngobila Mbaka lokola mwana kelasi oyo mayele ali pe kolanda mateya oyo mokonzi ekolo Kongo azali kolakisa bango pe ko chango na misala tango ko ba mwana classe akotanga mwana kelasi sur 10 soki mwana kelasi azi 4 toi azi 5 toko benga on réussite nana pc 4 on po to to koloba te to ki batba koloba nini to lobaka ke lengesa Tolo baka Zandu, c'est vrai que Zandu déjà, félicitations. Mais ce que Zandu nous mandambu wana. To benga réussite. Rien que éclairage public.
Mais à tout Kinshasa. On peut ça déjà Ngobila 100%, 10 sur 10. Eza ebele émission aussi là na lobia ceux qui to bandi ko tanga sikoyo c'est que to ça so émission té na lobia elengesa eza construit réhabilité construit avec éclairage public avenue qui quitte construit avec l'éclairage public avenue ex 24 novembre avenue de la libération ezali réhabilité avec éclairage public oyo ko zo avenue université avec l'éclairage public. Oyo Zoaba boulevard, Nyonso, Ngobila Kouti, 8 ampoules. Oyo Pelisa Kinshasa Mobimba, 8. Mais à ces jours, c'est des milliers et partout. Et là, j'annonce également que avenue route Kimwenza, dans entrée route Kimwenza, Weketi Kimwenza gare, avenue bypass place éclairage et souki na rompoenga batina au revoir Kinshasa, et koko tape minda, pe ekoya pe ko relier jusqu'à Kitambo magasin pour écouter la ville, pour ville de Jésus à la Gadiana. Pour écouter Siko. Non, il ne fallait pas 6 ans. Vous savez, le défaut soit trou et qui tellement profonde. Pour Ngobila pe Covid et Kangakie. Pour Ngobila pe ezalaki ke bazaki na bakam mususu. Kende nanu. Ngobila akuti libulu ezalaki munene. Kande fachi akutegi. Ngobila na ulo bakutu Ngobila te bi fachi. Akuti zo d'abord 32 ans à Mobutu. Aujourd'hui 20 ans à Kabila. Ça fait 52 ans. Aujourd'hui, sous combien 97, 2001, ça fait 4 ans, je crois. Il y a Kabila le père. Et ça, les locaux, là, 56 ans. Oh, il faut abonner son beau, c'est un facha, abonner son nom, Kolomoko, ton à 5 ans. Oh, il a coûté combien? Oh, il a pas si pas bon, ça on a 5 ans. Aujourd'hui, si Koyo, passe Yangobla, oh, ezali, bandara, Kabila le père à Dayaki. Parce que mon bout a tika, quand même, Kinshasa, Zalaki, Nandenge Goyo Zala. Banaka Kabila le père a Koufi, le fils Aya PCL Bisso, Kimbuta province. Yomo yebi. Mais bandokit. Bakadi Ampemba, ne ba sekusi Kimbuta. Parce que Mouto a normal à regretter Kimbuta na ville à Kinshasa. Mouto a tiké Bisso Kinshasa solo. Mouto a tiké Bisso Kinshasa nzele zate éclairage zate. Nde Mouto golela yon. Est-ce que Kinshasa sur le Sili? Sur le Sili? Sur le zate? Kinshasa, papa, ota la TV, hein? Je vous dis. Ngobila, solo na Kinshasa ya soute. Ba poubelle les até nzela. Ba poubelle les amuke muke. Oh. Ouais, ça ndenge za la kata. Et ça ya muke muke. Ouais, bit degré ba poubelle les alaki. To benga Kinshasa comment qui ça poubelle non? Ne pas Kimbuta, mais les za subongo. Ilo Kinshasa komi Kinbo Peto, Kinshasa la belle, ba minda aux autres mbola pe. Insécurité, attends, ba mboka o eza développé, attends, les États-Unis, ba France. Insécurité, c'est là à 100%. Insécurité, c'est à la CAC. Mais Kinshasa, la ville est calme. Avec le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, la ville est calme. Tu as vu que Moutounier, c'est quasi fonction à la plan. Tu as vu que le général a son temps à côté de insécurité na embouteillage. Si le gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka Ngwende, plan na ezarani oh to lobake non eloko abetera frappa qui et réussir te aza nangambu ya politique te aza policier azala pesi ndakisa Ngobila ye azali politique veut dire que il avait une vision au sala que ba député provinciaux à Kinshasa va voter soaki na vision te alinga bimate même vision ne sali que lelo ba député wana bazalaki ko ba votaki Ngobila ba musu abimi ba député nationaux ba musu bazongi lokola ba député provinciaux. Ça dit que ceux qui Ngobila n'avaient pas une vision. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir les députés provinciaux au niveau de l'Assemblée réélus. Vision, oui, mais l'urgence, c'était quoi? Nationaux élus venus de l'hôtel de ville de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oui, puis que les deux députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui sont élus, députés nationaux. Quel est le discours qu'ils ont amené au terrain? Mais c'est les actions réalisées par l'exécutif provincial de Kinshasa. Na de maître Argentine Ngobila Mbaka, on ne peut pas les refuser. Les lois ba député au babimi na compte ya ACP na kata ville à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Ngobila a rayonné, a travaillé dans un bilan positif. On a assisté qui même na Kananga avec le Ben Jonas que je salue en passant. Ben Jonas Kabungo. Député provincial à Kananga, Zobete la lisolo bat na kuta na nzela. Awasa la propagande Zobeta ACP biso
tozolinga tokomisa kananga pe koma lokola Kinshasa ndenge le gouverneur asalinga ah au moins bata asepe baza quand même na moi eloko pe ya koloba ah mais ce qui est pour na bongo mais est-ce que motuna nanga eza boyi l'urgence c'est que c'était quoi oyo na kokota na ko frapper c'était quoi c'était Kinshasa Bopeto restons là est-ce que Kinshasa Bopeto et réussir vraiment à 100% pour changer ma coordonnateur sur Mbami Balé. C'est ça. Depuis qu'ils sont là, tu as un coordonnateur Germain Pundu, tu as un coordonnateur Sido Kassanda. Mais c'est dans le monde, tu sais que Germain, non? Non, non. Le titulaire c'est Germain Pundu, l'adjoint c'est Sido Kassanda. Pour la coordination qui sont faite depuis, je vous dis, c'est toujours Sido Azala qui donne le début, les coordonnateurs adjoints. Yende Nzunzo leki trop alingi trop ko sunga vie na ye, akota pena idéologie vie na mbaka. Ndo mona Sido a sauté première année terreti siko pe na lobano na ngo aussi dans na terrain na travail. Alors on continue opération coup de poing. Opération coup de poing. Sido a moi na maïla lobite nga na opona nga bureauté à la ndenge Fachi Beton a pona ka bureauté à la ndenge yemoko gouverneur à la kamta bureauté à zamta terrain Sido pas zamta terrain. Bon Cordon Germain il y a sa bureaucrate atikali wana pona ko lukasiko moyen ya ko orienter Sido ndenge kiti terrain kende boye po mikanda no sezala na ba retomber te ba retour ezala te. Coup de poing moi na mboka ozengo le coup de poing Kinshasa Bopeto olobi ke non et réussir coup de poing ils ont rond-point là où ça fait coup de poing ou rond-point Willery biso toza tan ça la salon on a rond-point Willery tribune des femmes des médias félicitations à vous parce que tolé rond-point Willery ezalaki na place to koloba ke non Kinshasa Bopeto et réussir soki ko to tema rond-point Willery Kinshasa Bopeto et réussir en tout cas même bato bazana même ba taximen ya moto ezala ba catch ba ko so pelota masuba ça veut dire que nyonso esalemi na Kinshasa au moins on monika rond-point Willery. Mais tant que tout le baki Kinshasa Bopeto, tout le Bopeto, tout le coup de poing sur terrain. Batam le rond-point Willery aki neta nini. Place au mutazo le kapa comme na boulevard. Ya on ba le baki non. Le gouverneur Gentil Ngobila Mbaka. Loko la utaka ndaku na ye aleka boulevard. Ya ndo le beta Willery te. Yoka déjà rond-point Willery bato bakufi. Nanu te. Mobanda ko yoka to lali to lamuki na tongo babwaki bembe na limité. Ola lamuki na tongo babwaki bembe na gare centrale. Ola muki na tongo yoki babwaki bembe na Pascal. Mais le lorsque yokango do onyonso oyo musala gigantesque o Ngobila sali wana. Omona ngoteka rond-point Willery. Et puis na kolingana éclairer bato. Parce que il y a des oiseaux de mauvaises augures au baza wana pona ko luka moyen ya ko déstabiliser l'hôtel de ville de Kinshasa. Comment? D'abord, je vais préciser une chose. Entre le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka et son vice-gouverneur Jérôme Moulumba, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de conflit. Ils sont un, parce qu'ils travaillent tous pour l'intérêt des Quinoises et Quinois. C'est juste les journalistes, pas qu'ont-ils, en mal de positionnement, bah journaliste Yanzala, bah journaliste Oyo, il y a bah mouton noir, qui ont raté la bonne formation à l'IFASIC ou ailleurs là où Baouta, ne bazo luka moya ko désinformer l'opinion. Parce que des fois bakabela qui est moi 1000 francs, moi 200 francs. Il n'y a pas de guerre entre Jekoko et Gentini Ngobila Mbaka. Mais s'il n'y a pas de guerre entre Gentini Ngobila et Jekoko, moi na mboka osé. Aucun angle wana, ngana ina zong sayo mukendeko. Ndenga ni basali biso filmer. Oya koti na mutu ko ba filmer ye. Oya koti na mutu ko ba filmer s'il y a pas un problème entre les deux. Qui n'a filmé, c'est comme je vous dis, ce sont des journalistes. Ngobila comme chou. Des journalistes. Jekoko comme chou finalement. Ce sont des journalistes. Novelas hein. Des journalistes, il y a mouton noir. C'est que les journalistes, on va appeler elle Ngobila parce qu'on a filmé Ngobila. Et puis après, on a filmé Jekoko. Ngobila, c'est comme d'habitude, quand il est au bureau, il reçoit les gens ou quoi que ce soit, bah, film okay. Ce n'est pas une première fois. Au moment où image est belé à gouverneur Ngobila na bureau na ye, nandinga zokota tout ça. C'est peut-être que bah tu as mis tes mains bende bah mondenga ye wana, bah filmer so moni vidéo moko zaki na mutumo filmer na commentaire na kat. Eza ni une équipe Ngobila. Ni ne to ebite muto na intention na filmer kion. On ne sait pas où t'es là qui va. Mais ce que je dois préciser aux Quinois, il n'y a pas de guerre entre le vice-gouverneur Jekoko Moulumba et le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Et tous travaillent pour l'intérêt des Quinoises et Quinois et sous la vision du chef de l'État Fachi Beton. Alors, Mouto Akoya Lobaki,
bayoka na raté moto wana andoki alingi bakinoa te. Parce que j'ai compris ce qui se passe ici dans la rond-point Willery. Et ça c'est que j'ai compris ça lango pour notre défi. Non, il y a la continuité de l'État. Au moment où le gouverneur était en suspension, la continuité de l'État continue. Au Kolobananga ite que soki lelo non, et ça n'est pas journaliste dans ma commission ngomabé. Pourquoi pas communiquer pour la parc Maman Marthe Kassal? Pourquoi pas communiquer pour nangote? Parc Ngobileza na pont Bongola, on va communiquer nangote pour nani? Tozana lumete mobimba etondi aquas flash et partout ba communiquer nangote pour ba monika ka Willery pour eza batu ya bodo ba sala journaliste moko boyanzala ngande naza awa ato yelinga ba milliard na yo pona lukana kosa tona créer des animaux entre batu non ça langote. Je préfère mourir pauvre avec une bonne réputation na carrière moko ya malamu batodo so ki ezaki na ba journaliste mi balé mi sat ozengo le te compté parmi les meilleurs. Pendant suspension directement musala rond pas Willery salami et puis après toyoki ndenge le gouverneur a sepesaka mibeko moko boye babongisa nzela nguma bakomo bongisa mbala moko omate ke sali ye koto en suspension abongisi koto azobongisa o pe koto azobongisa mais bato les journalistes. Mais qu'est-ce qui se passe na rond point nguma kuna nzela nguma? Mais ce sont les actions du gouverneur. Pas du gouverneur, parce que quand on parle du gouvernement, ce sont les actions de l'exécutif provincial. Le gouverneur a demandé la remise des travaux de toutes ces routes. C'était le 8 janvier. La suspension du gouverneur n'était pas le 8 janvier. Et il s'est fait que la société là, Aaron c'est fou, avec l'OVD, on pu répondre le 18 janvier. Pour que banda misala. Bon, dis-moi tant au lobby que non a lancé yango mbala moko vice-gouverneur a lancé misala. Ensuite tani ni pour aller ba ko étudier ba dossier wana. Pour lancer yango. Non. Et puis na ko biso loko moko bato bando lo ba ngobila yi ba kambongo na hôtel de Vitala, hôtel de Villa pour bimisa mbongo et a facilité. Nani jila lingeta chaba inspecteur oneza ata pour bimisa mbongo ya stylo. Eza chema mulai ya kosakanate. Donc, je dis que bateau, bateau, on a un hôtel de ville, quoi que ce soit. Il y a un bateau, pour IG face à le contrôle, à tkali ko zwango na maguite. Cour de compte et ça li contrôle na bango ngoblé dans les bons. Si comme moi mboka ozengolo, tango koloba oko éclaircir vraiment opinion boye que entre gouverneur na vice na il y a pas de problème. Et bon si entre gouverneur na président assemblée provinciale. Entre gouverneur président assemblée provinciale, en tout cas, je ne sais pas répondre parce que Ngaya on a été pour Namakambona, tout le bien Makambo est important. On a son président assemblée provinciale, il y a porte-parole, il y a Malamum to expliquer Makambo Ngobila. Mouto inventé Ngobila. Makambo Itali Bila Ngobila. C'est le président de l'assemblée provinciale. Je ne sais pas où voir là où il pouvait commencer à Nakobandolo Bakeno, il y a un problème entre Bango et Bango, tout ça. Non. Parce que c'est le vrai communicateur d'Ngobila, le pasteur Godempoy. Pardon, vous dites? Le pasteur Godempoy, le vrai communicateur de Gentini Ngobila Mbaka. Yami Biltika. Communicateur. Yang Ngobila. Le vrai communicateur. Et ça, que soit polémique. Et ça, ma Yami Bité. Quelqu'un comprendre dans quoi? Que Ngobila a travailler, Kinshasa Wapeto, c'est une réussite. Ce n'est pas pasteur Godempoy. C'est par là que je dis, c'est un bon communicateur de Gentini Ngoblambaka. Il a inventé biso Makambouya, éclairage public, Makambouya Banzele Zotongama et tout. C'était lui. Alors aujourd'hui, s'il vient me dire encore qu'Ngobila, Azali, Koiba, Ngoblaza, Kosala Msala Malamte, je n'accepterai pas. On répond à des bateaux pour poser question parce que la question est côté belé. Tout le monde ozengolo ozengobila oki bato babengo déjà ozengobila ndenge nini na nzela yoza na mutuka nzela ta moko teza malamu so mutu atambola mutuka carte fait kufayi mais entre temps ba taxe futa mangonga nyonso tous les jours les a problème ni likambu ya banzela je crois que okomona ngondenge za kosalema mikolo parce que question ozotu nanga réponse eza ke banzela ezali kosalema. Il y a eu construction avenue Elenge Cécilie, avenue Kikwit, avenue de la Paix, avenue Sekomaf, plein d'avenues.
et misala eza continuer kosalema ya réhabilitation ya banzela. Vous devrez savoir qu'on a eu à passer des moments difficiles dans notre pays. Il y a eu Covid-19, il y a eu déstabiliser l'économie, non pas seulement à Kinshasa ou RDC, mais déstabiliser l'économie à Mboka Mobimba. Mais malgré ça, il y a eu quand même le travail qui a été abattu, qui a été réalisé par l'exécutif provincial de Kinshasa. Et Moussa les a continué. Mouta Kolobake, Moussa les a continué le matin. En tout cas, Ndegena Kolobake, Azaka Diampemba. Si Bandile a passé, donc entre le gouverneur de la ville n'a pas bourgmestre. Parce que travailler en communion te tondeni parce que nzela ta mongo te bien. Kalembelembe wana la lingwala. So kena commune na kin utangi banzibeni mususu kena nani. Même na Gombe, bandile za te na mi nene na mi kende za soki embouteillage za bomeko tata ba venir mi kemike, y a pas possible. C'est pas possible. Problème est entre gouverneur na ba bourgmestre, mbongo to yoka kendara. Et kendara li soute to batinda rétrobelé. Il y a une possibilité, on va travailler à la raté, tout éviter. D'abord, ma rétrocession, avant de répondre à la question, le gouvernement provincial doit rétrocession. Pourquoi rétrocession la commune aux Angouap? Parce qu'il faut que le gouvernement central rétrocéder hôtel de ville. Hôtel de ville à son tour a rétrocédé bourgmestre, mais et Yakate. Et aussi une chose, nagosenga na biso ba panzi sango. Toi ba ko jouer rôle na biso. Oyebi ke mboko so ke dans le développement te. Biso les journalistes contribuent à non développement mboko na biso. Nous voyons plus ba intérêt na biso. Nous sommes là pour satisfaire les besoins de nos ventres et non privilégier la cause commune. Les journalistes sont là pour chercher à déstabiliser, mais si il y a dénoncer, il n'y a pas que seulement le gouverneur qui devrait travailler. Il a ses collaborateurs comme des ministres, il a des collaborateurs comme des bourgmestres. Mais le gouverneur et nous aussi, la population, nous avons une part de responsabilité. La responsabilité est partagée. Et la biso ba panzisango, et la population, et la bakonzi. Mouton ça na partie na ya musala ofrasa. Biso déjà parti na biso to salarié, tribune des femmes des médias et la moi 10 francs ya mobilité, 10 francs ya bourgmestre sangolo bakalate to salarié. Akoma ko to tonga biso to lera mbonga ngobila. Votre tenue verte, na mona ngande bo salaka. Et ça d'abord pour na bolingo ya mboka. Voilà. Et ça c'est parce que bozo sala pour na ko chango bila poa mais bozo soutenir mboka na bino. Parce que les lois avant bando critiquer mon konzi moko. Mi tuna d'abord yo moko en tant que citoyen. Nini o nazo kanizato na sali pour na développement ya mboka nanga. Mais aussi longtemps que yo moko za incapable de kombola ta devant lupango noto na katsa lupango zo vanda. Mais comment ko finga mon konzi mususu? Parce que yo moko d'abord faut changer mentalité parce que non ndenge na osala awa esengeli na ngai ko luka moya ko changer mentalité na nga d'abord ne banana ko cha propriété tout autour na nga metango ko cha ngote ko finga pe mokonzi ona te parce que bango ba ko sala part na bango biso pe to sala part na biso nga esali nga passe ya cela 2 jours na moni batu ya OVD ba ko sala musala ya kirage ya ka niveau na avenir route ki mwenza na monga fula na vandi nazoleka mama moko azoteka malwa pe me nazui une partie ya ba bouteille bato amelima abwaki na kataka niveau bike nga zipola mama na mbata na se mama tango zo bwaka boye soki maye etondi awa esali dega akoloba ke mokonza mboka ta elo makambo to koloba ke bakonza ba osala te et puis komona ko bwaki bo apro zui photo kangi obandi ko finga na yango babiloko aboye za malamu mingi te veut dire que aussi la police devrait accompagner les autorités. Vous savez que la police c'est ça musala te. Aujourd'hui, la police est là pour récolter des 500 francs na babalabala. Ce sont des points que nous, journalistes, devrions à chaque fois sensibiliser, dénoncer. Ceux qui policiers m'ont commis coopérant. Yebisanga mboke bongandeni. Nesika aya a interpellé Moutou, a salisa longote, a fouti amende, mais policier a goya, a 500 francs à l'équinaï. Et des fois, na mona ki na ba descente mu social na gouverneur ya ville à Kinshasa, ozo mona ba policier bazo lo bana batu, bolongo ba vanda kana bino te biso to vanda na bino ba 1500 francs na bino. Tamba ba okende bozo nga bo pesa biso la na biso. Yebisanga déjà policier na mentalité a bongo maloba bongo, a bongo samboka ndena osonga ba konzi ndenge nini. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Gentilini Bilambaka étant gouverneur de la ville? Ce qu'on peut retenir de Gentilini Bilambaka, c'est le meilleur gouverneur depuis que la République et depuis que Kinshasa existait. Parce que Ngobila a réalisé ce que les autres n'ont pas pu réaliser. Venir trouver une ville-province de Kinshasa avec $6,000 comme frais au etikala qui n'a caisse à l'État, une ville qui n'a pas une garantie bancaire, une ville qui a des dettes dans toutes les banques de la capitale,
Une ville qui a des arrières de plus de 30 mois, des agents, c'est pas facile. Il faut commencer d'abord par payer le dette. Il y a des banques pour recouvrir garantie bancaire. Il faut d'abord que moya ko futa barrière ba gens beaucoup tiwana et yango ko permettre bo bana siko ko sala musala. Bon, ayepe komona degré batando tekela na zando. Chef de l'état qui t'a supporté. Zando wana mukolo ba ko buka ngana keka na chema kolo wana bela typhoïde na kokate. Je sais pas comment peut faire trésor amolo noter ka place wana. Abuki yango pona ko banda atalite ke non angana za gouverner fona lukana zo ka ba taxe zando ponga pena profiter. Te. Il a accepté de sacrifier ba taxe nyonso bando kota mbongo hôtel de ville à Zando pour abandela acha ba quinoise na ba quinois ba commerçant nyonso na condition o esengeli. Oyo Zando na yelo ezali l'unique et meilleur marché Afrique. Donc Ngobila a plusieurs actions. Loko okoboya Ngobila yelo. Mo le kana pombo ngolot. Il a pas Ngobila ngana baptisé Ngobila. Autant Ngobila yelo boy Ngobila mo le kana veni qui quitte que j'ai baptisé Avenue Ngobila. Okoboya Ngobila mo le kana veni elenge c'est que j'ai baptisé Avenue Félix Tshisekedi que moi j'ai baptisé. Okoboya Ngobila mo le kana veni c'est comment que j'ai baptisé Avenue Félix Tshisekedi. Hein? Donc, veut dire qu'il y a des actions palpables qu'on ne peut pas. Les lois, Okobo ya moke ça la mariage na limité. Okobo ya moke kanga photo na limité. Okota la match d'ailleurs kutu na omona ndenge ba otala ba match mikolo place wana se mesengo bila. Okobo ya moke na olemba salongo place stade za wana stadium mo ya lembe za na omnisport mo za wana ya basketball. Kieta la kuna pe ba match zota lima pe wana. Okoya na kauka. Okomona pe terrain ya basketball za wana. Ngobila na laissé secteur mon côté à santé oyo nazoko lobela ke madame Belize asungi Ngobila te. Côté à santé Ngobila sali ebele o bato bien ngote il a construit les hôpitaux na niveau ya Tchangu. Il a réhabilité les hôpitaux na niveau ya Funa, il a donné plusieurs dons, kits matériels na niveau d'hôpitaux mais oyo eloba mate. Ça dit que il y a des actions ya Ngobila oyo etikali invisible na miso bato parce que motema mabe ya une catégorie de personnes qui ne l'ont pas aidé au bazaki na mutema wana ya ko nuire ya ko s'enrichir ndo moni ke hello des fois ba kino ba komi ko tâtonner akomona venir lenge sa ebita venir lenge c'est seulement qui na gouvernement central to na gouvernement provincial ba komona eloko ba lansaka wana ini 03 ba okanisa ke eza gouvernement provincial or que eza gouvernement central. Vous voyez, donc ça dit que confusion mo boy continue na mutu ya ba kinois. Pourquoi? Parce qu'il y a pas eu communication pour na kolakisa na ba kinois ete nzela oyo eza gouvernement provincial ndetongi place au gouvernement central ndetongi oyo gouvernement central. Donc tout ezo kende na confusion parce qu'il y a pas eu mutu ozaki na esprit oyo Ngobila zalaki nango po na vision ya mokonzi mboka. On risque de t'appeler aujourd'hui ingrat, critiquer Belize aujourd'hui. Azala wana balobi gouverneur azali ko communiquer te ako ko communiquer c'est Belize qui l'aide. Lelo komo loba batu ne ba koloba papa intervention na gouverneur ba interview batu balobi avant ba yebi ke to zo yo sala na gouverneur. Est-ce que gouverneur a commis politicien lelo ndenge Belize a un hôtel de ville ko la charge de communication? Mais neni mabe ya Belize e ka atangwa ke bien makamba Belize c'est depuis longtemps. Et puis muta alongo le temo akimaki. Ah non, mais bon, d'abord akimaki pourquoi? Parce que à Monique asali déjà ma bébé leki. Il y a ko faire noyer Ngobila, il y a ko zanga ko bimisa misala Ngobila na balaba, j'ai dit Ngobila est gouverneur de la ville. Direction extérieure de la publicité à Kinshasa. Et Zawana, vous voyez plusieurs panneaux de la ville province de Kinshasa à la publicité. Qu'est-ce qui manque ba panneau? Les pas pas panneau à ville Zawana. Bazwa ba communiquer la population que non ba chebo misala ndenge na mona ka batu ya foner ba salaka mon ba cheba photo ya banzela ya ba venir ba avant na après ni les angaki na mona te na ba écran géant. Non, une fois seulement que je vis na rond-point ngaba nde ba yeko cha ndenge ba misala ya gouverneur Gentil Ngobila Mbaka. Mais na ba télévision otala ka télévision yo mon na ba télévision banda ko lekisa misala Ngobila tango nyonso réalité. Pourquoi? Parce que y a eu mauvaise foi ya bandeko. Mususu ya mutema beba yaki on a pour déstabiliser Ngobila pour les deux. Parce que Ngobila c'est un papa, c'est un homme d'état qui supporte tout le monde. Oko sale mabe lo azaka na yo. Alimbi saka na ye. Alimbi saka. Place wana na ozonga. Maloba ye mon gouverneur lobaki basaka na mwana Ngobila te.
yaza moto bato nyonso tu bacréer baconflit na bato nyonso bacréer baproblème na le gouverneur esukela bango ka ndenge maloba wana eza te ke yenda kenda kotumbola bango eza otumboli eza lokola omoni bana oyo basekaki prophète Élysée sort na bango ezalaki nini liyo aliaki bango donc veut dire que okoki kovanda kaka boye te otumbola mutu ka pamba boye tango otumboli mutu pamba boye nzambe ako luka moyen pe ya ko récompenser parce que Dieu n'abandonne jamais les justes ngamo que il m'arrive na média o yanga il y a eu des journalistes qui m'ont fait du mal qui ont même dédoublé mon média ba créer même média na ba créer yango basuka wapi na loba ko tata côté peut-être c'est la première fois aujourd'hui que j'ai parlé na média mais il n'existe même plus na domaine na média ba comment na makamususu pourquoi parce que ba ko quitter et bazui mano na bango veut dire que muto batumbola mwana ngobila te tout ça bon tika ko polémiquer makambo wana ça n'a rien à voir ça dit c'est pour dire que innocent ba ko c'est la kay makambo il y a d'autres personnes qui n'ont que Dieu dans leur vie lokola bangobila wana babiso oyo donc veut dire que soki oye ko attaquer nga pamba boye na likamu na yebi mutu na makolote nga occupé ote la vengeance revient à Dieu c'est lui qui va se venger ngobila za muto azake ebela batu o baza to tourner belé besala yemabe malimbi sa pe abosana pe akoti ko rappeler pe yango mukolo kongo te bo yeba nen pete nga pe la sala ngobila mabe mendenga limisa ngo web tu vois donc ça dit que tout le monde a un défaut ana moi parti mo ba beta ngobila libaku ngobila limbisa yi donc ah to comprendre que ngobila gouverneur hein ngobila za gouverneur azongi pena ya kitine ngobila zongi ça je remercie d'abord le président de la République pour la implication pour dire le tas des droits et aussi je remercie le vice-premier ministre Peter Kazadi pour la esprit managérial naie Nandinga Longoli suspension qui a été signée par son vice. En tout cas, merci à lui, que Dieu le bénisse, parce qu'il n'a que dit le droit. Azongi ça c'est une justice. Parce que ce moni ata maloba komi na kati on senti que aza mutu ya kimia. Alobi pano kimia mboka na biso. Donc sengeli ba réhabiliter bango nda réhabiliter bango wana. Donc ça n'a rien à voir. Bo nyoso bazolo ba tika ko polémiquer. Ba tika ko eloko moko ezate. Et puis entre Ngobila na Kazadi, VPM, il y a pas de guerre. Eloko ezate. Il y a rien. Bakuta nakabaso la kabalia ka place moko bolanda. Mais bien sûr, je crois que c'est le petit du gouffre. Na godem poipe. Olinga kutanga komba godem poipe. Na bien. A moi nzambe Ngobila na problème na ete. Bo oyoka de Ngobila leki na TV bando finga godem poipe. Na bien, oyoka de Ngobila leki na TV a finga godem poipe. To oyoka déjà Ngobila zui a combien bando fait toi atindi ba journée bando finga godem poipe. Non. Nga ona oloba. Je travaille avec Ngobila non. O tikala ko mona ngana finga mpoipe. Ma finga kete parce que d'abord c'est un pasteur que je dois du respect. De deux c'est un professeur. C'est une autorité. Ça dit que pas bloquer la polémique wana botika yango nanu. Ba ndeko ya ba journaliste botika nanu makambo ki kinwazeri wana ya kijalelo ya nini. Bo ato zupe ba peso pe la rango. Et si la pété mon bout aka la rebela elo aza akufa kuna na Maroc ba kunde na Maroc. Est-ce que les lois au ce gouvernement c'est que parce que tu as dit que déjà en 2024 boyé après gouvernement c'est que Ngobila. On peut maintenir un Ngobila comme gouverneur de la ville? Je ne suis pas Ngobila. Je ne peux pas parler à sa place. Je crois que cette question-là devrait être posée à Ngobila. Non, non, n'analyse nanga. Nako lo bate ke Ngobila ko postuler sur le gouverneur, to ako postuler sur te pona yebi mute manaete. Te tuni kaka. Donc na yebi Ose, wali boso a TV te tuni. Te soki sali kazonga. Soki azongi gloire à Dieu, soki alobi ka ozonga nete, gloire à Dieu. Capacité ozonga ça. Il a fait déjà son temps. Soki alobi na bien, soki alobi ka ozonga. Pourquoi zonga te? Kinshasa za ba kinwat. Eza ba congolais. Ata opeso le ko postuler ko la gouverneur. O postuler so ba député ba sepeli na vision na yo ba bion. Toponi na biso Rachel Lokola gouverneur à ville ba opona yo. Gentili Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Oui, il est gouverneur de la ville province de Kinshasa. Et monsieur Sili Bandeko, Ozengolo, un mot de la fin. Vous savez, passer dans cette émission sur Oza Nabouaniate, pour Robeta Mabako Ebele.
obeta mbakwe belé heureusement Dieu a fait grâce que après ça biso moi boania muké et surtout que nous avons pas sango. Je t'encourage. Moi je vois encore tant que tozaki na moi bureau moi mabaya na 2019. Na kota yolo wana. Là je salue maman Nelly en passant. Na bureau wana mabaya quand je vois Nengo évoluer les en tout cas je ne peux qu'encourager. Il y a eu aussi tout bandaka na bango lelo ba kokate batika. Mais là moni je suis là dans ton plateau, ton bureau, j'ai apprécié en tout cas je vois les travail que vous autres travaillent, vous autres bosser, je peux demander aux téléspectateurs ya opé ça yo confiance à soutenir yo et aux autorités au balandaka yo ba cha yo poids et pourquoi pas tout le monde que gouvernement go ya lokola bato ba bimba député ba vanda na parlement tout. Pardon, pas Félix Tshisekedi. Pardon na sengyo, pardon. Mutoto abimi député atika na parlement. Ba postulé qui était pas comme ba ministre. Ils ont postulé pour siéger dans le parlement. Qu'on se le dise. Biso to tangi banchik. To postulé qui na biso te beaucoup zata biso bono même so ministre ba mandaté muto atika le député atika la député. Asala en 5 ans à défendre la population ou alobaka OK défendre bango dans parlement. Ba proposer biso ba loi na ba edit. On salle d'attente pour comme ministre les qui on a qui député. Et puis système wana ya kopona o ba côté ba parti politique. Yango peso servir te. Vous voyez aujourd'hui une chose qui fait aussi que ba bourgmestre belé ba sala musala te. Parce que la majorité des bourgmestres au lieu d'écouter les gouverneurs, ils écoutent leur autorité morale. Ozomona ke soki ba nomination e komikaka ya ba parti politique omona ka ta mutu mobo azana ye na niveau te bazwe ba che wana parce que bano batanga ba nchik ba biso to tanga ba nchik ezaka poto vanda kana balabala mukilo to yako tika mutu te yaki pona biso tout et puis ba poste ngo za pe ba chef boza ba chef coutumier ba poste wana te bokenda ka retraite te banda n'époque ya Mobutu tolingi nouvelle génération pardon n'époque ya époque coloniale na ba kasavu bozalaka Mobutu ozalaka Kabila le père ozalaka Kabila le fils ozalaka. Tu vas franchir tous les stages. Azala ministre, azala gouverneur, azala asilisi nyonso. Mais azoya na course. Azoya na course. Papa Tshisekedi na sengi na yo Papa Tshisekedi comme Kinois. Tobunda na obitumba pour que lelo tozwa pouvoir. Tobundisa Kabila tozwa ba gaz ba crimogène ba tozala ba manteka na ba miswa ezaka jeté. Lelo yo mandat yo ya touro tokoza une excuse te envers yo président Béton. Pourquoi? Pour te voter yo massivement. Dans ndenge to voter yo veut dire que to pesi yo confiance parce que d'abord un mois na mboka, de deux toza na besoin to mona changement na mboka na biso. Makambo la kaki biso na ba discours non na campagne. Makambo lobi mukolo ya investiture na yo. So ko kisi yango. Okotika na histoire. Pour tirer la histoire en mboko yo. Ezate que non o lukamoya ko nomenga oze ministre. Pour tirer la histoire mais ko sale loko o ko sala ke oze vinez à la bien, vie arracher les à la bien, vie awane à la bien. Donc congolais non ça se retrouver à taza na ba faire. Tata na musala ya mukie commerce ya mukie ko organiser na ndenge na ye. A se retrouver pe na commerce wana. Donc toko senga na Papa Tshisekedi ba député o ba bimi batika na ba ensemble. Voilà. Ba oyo baza na ba parti politique so boza bango ba député te botinda bango. Et batu oyo pe en tout cas bo mona nga mabete ba o ba postilaki ba bimité. Lokola bozaki na besoin ko servir mboka. Papa Tshisekedi tinda bango na service national. Ba kende kuna ba kende ko sala musala pona ko sala ke social mboka na biso ezala bien. Ba mususu ba ko ba bouer ba banda ko sala te bebu ba kuluna te baza kamba baza ba kuluna te baza ba congolais oyo ba bongwani voilà lokola ba o ba bimite baza ki pe na besoin ko servir mboka na biso ba kende pe na service national pona ko servir mboka na biso ba mususu pe ba kota na ba service ya ki bouer ya kini bopeto ya ko kire ba caniveau ya ko kombola ba makadam na biso eza salité o eza ke place eza ko kombola te ba komboli vous voyez donc c'est à dire que eza pe musala po na besoin konza ya ko kende ko défendre population pe ko sala pona mboka na biso donc c'est un peu ça on a ko senga voilà Ozengo Bila le gouverneur de la ville Gentil Ngoblamba ka sali musala o emonani mais na mwa bosolo muke Ozengo Bila ndengo ko mona tata nini pe o ya sali pete ya kokite eza nini ah sali belé te o ya kokite eza nini pas ko kite zate oh
masalit nyonso 10 asali na ba secteur nyonso et puis aoki kosala pe nyonso na 50 oh akoki te eza nini na lobi boy a touché na ba secteur nyonso o akoki ko toucher il a mandat ya 5 ans 5 ans na ye ekosila na mois d'avril na 5 ans wana na kopesa na koyo biso ke o asalaki te ezalaki boyeme na monite eza neloko azangi kosala te parce que éclairage public asali côté courant ya nini ya banzela asali zando yango wana esili balabala mususu ya banzela okotonga banzela asali ba parc asali nayebi te nini asali te ba foule otengalanga wapi. Et puis je te rappelle que d'ici moi je lance un défi au Kinois. Toza lelo na mois de janvier tozokota février ekosila na air février aussi là mituka oya société Albarak ezoya bebo okomona ndenge vous allez déployer sur toute l'étendue à Kinshasa. Et en dehors ya wana, même si le gouverneur ne sera plus gouverneur na après l'élection ba gouverneur soki akozonga na été ko postuler ko la gouverneur mais na koyebisa bino bokomona ke réellement ngobila travaille parce que musala société on est ça okomona ke bato bandole singa kaka ngobila zonga kaka gouverneur à Kinshasa soki akopostuler les sous de la gouverneur te. Parce que degré ba 8 ans ko travailler société wana na ebisio kin et comme appena mikate ko ina se olokoto dame. Mais c'était un temps. Il faut nous se conseiller manango mon côté ça projet 8 ans ba négociation mais batu ya mutema ba bazaki ebele pour na koluka ko diaboliser yango. Heureusement l'implication du chef de l'État qui fait que le contrat a été signé. Les lots sociétés on ezana Kinshasa bazana ko sala. Je crois que au Tambolaka au komona même na butumi to kamonga pembe za ko tambola un peu partout avec excellence Laetitia Benaka Bamba bazana ko longola ka ba poubelle ezala qui stationné un peu par-ci par-là. Donc c'est ba robeta siffé classe Cécile. Oh ba échoué ba kei, oh ba zui ba tikali. Sur 10 le gouverneur Gentil Ngombe ba côté combien? Ba côté ata 20 sur 10 hein. Pardon le bi? 20 sur 10 hein. Mais bien sûr, Gentil Ngombe 20 sur 10. Et monsieur Cécile. Très cher internet, très cher abonné, merci Ndenge Bolanda ki biso bande bande tokomi na suka, on ezala ki bongo ozengolo, les cadets de tous les journalistes. Oh, ayaki bongo ko bimsa penda na ko sala nini. Le gouverneur de la ville Gentil Ngobila kasila ki bongo na ko sala parce que toyoka ki balobi kete, esenge na ya longwa meto yebi ke musala ya moto nyonso egosi l'année na mars. Kasi yi moto ya va longwa, tope atava avaba kanga moto batie na boloko batala kananu. Batika bayo kananu moto botali pe misala ya moto tomoni le gouverneur de la ville Gentil Ngobila vanda ikana na bureau na ina malili te pamba azalaki na mambo asalaki pe na terrain kande bomoni bilili ekoleka wana asali makambo mo ebele éclairage public epai to l'appelle lelo na ba place ngombe maman moi non na moi fierté OK moi na pe poto pe ezali awati neto mona akuna na ba park maman vandi boye samedi mala bakenda park pe ezali mioso yaka mabete ya malamu soki eza il faut te petoloba ya mabeso ko ezapé tolo beza te tanto mona pe makamwa to ko ba komi ko attribuer biso ba journaliste prongo bila to sali salongwa wa ya bolia mbonga ngobila te boso comme prongo bila liso tout le temps la peine à beau pépé pro opposition pro majorité indépendant tenga na yebi na journaliste ka au milieu du village ngaza journaliste ngana za penda vrai ngobiliste et yo za no ozengo bila ozengo bila ndeyo ba mobutiste baza ba tisekediste baza ba kabiliste baza ngasko naza ngobiliste naza penda ngobiliste ya oboya te et puis elongoli singani nanga ya journalisme ta profession nanga ya journalisme ta je reste journaliste à vie ata na kufi na otika la journaliste mais je suis journaliste ngobiliste je suis journaliste pour la population. Voilà te comme na suka botika la toujours côté branché car Correcteur News TV Ezara Yabino, je salue en passant Christian Kabangou, Christelle Kassongo, le moto pas comme Mabilia Lelo, Ezali Bongo, moi na Mboka, na Balox, tu bien Yves, la Medo, et tu peux si matin de Ming na bateau bazan aux États-Unis, bateau bazan en France, bateau bazan en Afrique du Sud. Olivier Massamba Mobile maman ma vie masse na Newcastle te peux siper matin de mingi na yemoko l'autorité morale Simplice Tumba papa ma passa botika la toujours côté penché na Correcteur News TV. Correcteur News TV awande correction yaba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV pour avoir
toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.